Donc dès non le babou pour moi-même. Donc dès non le babou pour moi-même. Monde à théâtre tu as battu oh ba bin zombé, na battu oh ba bin zombé. Donc dès non le babou pour moi-même. Donc dès non le babou pour moi-même. Émission basala ngoka te pona sentiment. Émission basala ngoka te pona sentiment ba mona o leki na caméra oso loba. Na koki jamo le kaka na émission pona loba lokola perruche moko boye. Tant que information ezate. Muso azo gérer succès ya internet te. Muso pe na sera CD sera cassette ça va na succès mais à continuer na buzo ba mo be ville muso âge eleki. A comment ko envier bato bazana na ba âge, o bazana na fleur d'âge. A comme quoi envier bango PC vertige a comme ko luka ba ranking na bango. Na vie ko compter que bato yo so mo qu'il faut ba linga yo. To sala msa moko. Mais ko compter que mutu yo so 600 nga fa linga nga non. Ezaka obligatoirement te. Ezaka mutu mso ko fonder pe mabe pona yo, a fonder histoire mo ya lokuta pona yo mais a comme ça on peut vrai bato pe bandimi. Ata pesa ya solo mutu mtana passer na ye. Vazine ça la bana je te jure ba vazine to sala bana net biso nzamba pambola ma matrice na biso boyi soko boti o memi zemo boti pona kananga kisita te soko boti o zemo boti to sala bana vazine pona ba pampex ezix sa bana te siko yo zi vazine yo mama mukolo sali on pozoka est-ce qu'il y a un sens ezaki peleke c'est ma case ezaki peleke c'est ma case. Honnête ngaka Darling Palata. Honnête ngaka Darling Palata nde na vai na ngaka boye. Ngungi mo benzo mo eswinga na leki na na YouTube ou bien na YouTube quoi. Na leki na internet na banzi ko baba biloba loba bien na nzo bande ko mo salinga boye. Oh non. Tu es sûr que le beto sengi mudana pardon limbisao. Tu es sûr que le beto sengi mudana pardon limbisao. Toza ba sala nzambe na kati ya théâtre. Ba pasteur nzao baza, ba pasteur de la foi bazali. Basé bébé basala nzambe basé belé on ko luka pe ba yokani sibino ezaka to luka ka potango na internet au démarrer muninga wana baxi ranking Nicolas ranking Darling ayebi ko se komi pesa non respect nebi no ko respecter bo moto nanga Darling akota na buzo banden ponga mona za muta buzo bate yo se utaka na éducation chez les parents so ba parents no ba rater éducation no yango to mona na YouTube. Moto nyoso se comporte bizarrement, c'est la rata déjà d'éducation chez les parents. Pour ce monde de toi, nous avons un monde assemblant. Pour ce monde de toi, nous avons un monde assemblant. Nous sommes linga kete mais, so mono sali samblo c'est qui c'est ma copine bonne famille. Mais nous sommes bi ko linga mtwana te. Ko zo attendre ngati na bano lexa na ba fertilité. Na bekiri, net mama bekiri bandi lelo te en fait. Bana to sala ba amiketo mona bekiri ezala mais elo monte simbara. Pour ezala toujours mamba bekiri ezala ka après lobi bo potana. Après lobo mona makambe komo bimo yoko tuna sima mkongola ngo tonga inga. Netinga. Ngana linga mtu ya solo. Darling so c'est qui so fait la section ya solo. So na lingio te. Non la so ke na linga kote. Non c'est qui so te pina oyebiso. Non so ko moni loko sali bona sepelité bona boy. Ce qui na lingi omuninga na sekisio ce na linga ko ya solo. Donc to tanga ka ba kombo moni muninga sali mabe yaka tanga kombo no mbala sima azongela suti. Bienvenue à tous les abonnés de Toyokana Télévision. Je suis heureux de vous retrouver encore sur la chaîne Toyokana Télévision. C'est bel et bien moi votre humble serviteur Segon Kapanga, Kapangalogie, le guerrier de la presse. Comme l'actualité nous oblige, tous allons pour nous abonner de partout. Au Bolandaka Bisso, tout le l'actualité à partir des comédiens. Ninge to misana kolobela yango awa na Toyokana Télévision. Lelo nazanga mon côté, je suis avec mon invité du jour, l'artiste et comédienne Darling Palata. Yinde tuzanaye mama igaugawa, boyebi ki alobaka bien, bo sengaki trop to yambaye lisusu. Donc to yambie poto betana ma solo concernant ba côté. Ya ba comédien na biso ndenge eza koleka. Voilà. Donc Christian ngoifongola de la caméra na biso. Palata Darling. Bonjour. Bonjour Segon Kapanga, ça fait tonton de mes enfants. Donc, Mikolo Penza quoi. Donc, au monde ni Penza te, Mikolo leke belé mais na sepelo mono sous. Voilà. Donc, ba fanatique na yo, balobi mais ndenge nini tozo zo sous Darling na émission te, tozo mona itazo ba te ba mesana, tango ba mona ka na scène, ba mona po leka, quand même na émission sur la na bango, partager quand même ndenge ça la bango bien. Mais silence sur la émission te. Vous avez une maquille, stratégie, Tony? Non, en fait, émission basala ngoka te pour na sentiment ba mona oleki na caméra au loba
quand même pour les cas il faut information ezala voilà il faut les cas au passer message important pour que bateau au baotala yo ba profiter na un plus voilà il y a le camo baotala tant so les copier cette information moko boye au bande ko ba yebité tant so les ko ba le camo songolo na ko ki jamais le kaka na émission pour na lo ba lokola perruche moko boye tant que information ezate tu vois donc yango bon mon moi absence na ngai na be émission ebelé parce que na monaki information grave on a ko le canal loba ezate donc je ne peux pas ko le kaka pona ba no loba biloba loba ou bi makambe c'est le cas non na linga vraiment té voilà apparemment tout le monde a yo ndiro zappé beaucoup plus vous a réservé parce que tout le monde a ba comédien ming ba comment moi ba ekiri to loba bongo c'est to loba ba comment moi ba groupe moko boye mais darling a raté parmi nous, tout le monde a raconté, darling, beaucoup plus si mon pour éviter, madame Sousouto, conflit soit on a un conflit entre les en tout cas, Darling Palata tout d'abord, Aza parent. Aza parent, donc c'est-à-dire que nous avons un devoir d'éduquer bananga pour que l'éducation na bango to pe kokola na bango za la meilleure. C'est-à-dire que na ko zo attendre ngati na bano lexa na ba fertilité. Na bekiri net mama bekiri bandi lelote en fait. Bana to sala ba amike to mona bekiri ezala mais elo monte simbara. Pour ezala toujours mama bekiri ezala ka après lobi bo potana. Après le bon mona makambe ko mobi mo yoko tuna sima mkongo nango tonga inga. Oyo ko tuna sima mkongo na tonga na zakito kenda ki suna ekiri wana mususu ba mona ke suna ekiri wana mususu. Tu vois alors que Darling Palata na batonga te nazala ka neutre naza pona mutu nyofo. Donc ngai eza mutana ekiri a eza mutana ekiri songolo. Ngetala ngate po biso nyoso to bandeko. Voilà. Biso to sa msala moko. Donc, nazala ko mamba temps on a tena partager na bekiri pona que ça net. Mais quand même aux comédienne oyo bato basepela na yo. To mona lelo bande comme sou bakoma bazana beaucoup plus mona ba tourner ba filmer na ba comme ba famille comme ils vont ebelé hein. Nous tous on lelo famille Libota il paraît hein et Christian si je me trompe pas famille Libota oya Belvikandi babakou bazali boina boye mais Darling depuis toye baye fidèle na Top Vision na Top Vision mais beaucoup plus Darling to se retrouver été dans ba film en fait il y a ba sœur on atangi wana neti babakou balinga pe ba mona Darling quand même a participé dans ba film en famille Libota côté Belvikandi bon apparemment tout le monde a reconnaître est-ce que dans le mois problème moi ezawana to non bazwa occasion te ya kobengisa non problème ezanet na ndeli po bango nyoso ba ba sœur baza ba ndeko nanga c'est-à-dire que tout ça là na musala moko to wela netini to tikala ozana problème te to tikala ozana pe na rancune moko te voilà ba ope ba tourner kuna ezaka ba défendre ka musala o to sala ezape ka te obligatoirement ka Darling faut les kata après kuna mais non ba ope ba za déjà kuna ba sala ka même musala ba défendre ka musala o voilà. Donc c'est un peu ça. Mais ça fait plaisir ceux qui va penser quand même na yo ba bengi sur dans le film. Non, n'a aucun jamais qu'obligé. Nté ceux qui quand même va penser na yo. Et pour les kanango ba monio pe. N'a aucun jamais qu'on souhaiter parce que na za na idée ya mututé. Vous comprenez quand na kati ya makanisi ya mututé pona ba kelem mususu lobi fa benganga ou bien na za ko obligé faut kana le kaka wana non. Je ne suis pas obligé. Voilà. Tant que bande comme ça za kuna ba défendre quand même musala. Voilà. Donc c'est ça. Darling Palata, voilà. Lelo actuellement théâtre et comme il a compte à rendre belé. L'autre tout le monde dans le théâtre et comme surtout mingi to éviter sur les génération YouTube, génération réseaux sociaux et na makambo nango to lobi nango déjà moins trop. To éviter ba compte à rendre. To éviter théâtre lelo comme ba poison ezongi lisusu makambo mabe ko welelana ko ya ko loba ba vérité. Donc on est na lobango souvent vie à comédien ils sous na secrétaire ils a étalé na réseaux sociaux tu évites en fait ils a nini nous pepe nini wana o lelo tout ce monde va comédie bazo benga la bango na bango bazo lo bana ba secret na réseaux sociaux en tout cas na obenga ngoza ki pelekese eza ki pelekese makasi honnêtement ka Darling Palata na vai na ngaka boye ngungi mo benzo mo eswinga na leki na YouTube ou bien na YouTube quoi na leki na internet na banzi ko ba biloba loba bien na nzo bande ko moi salinga boy oh non et bon autant to zara na série à CD ba ya na biso ba bandaka na série à cassette ba zona ba problème te
bazwana pe ba problème. Voilà. Mais pourquoi ba sala ba cassette te ya ko finga no bien ko leka ko sala question ba droit de réponse. Pourquoi quand on zela que internet? Au moninga internet ko jamais ko diriger nga. Voilà. Pour exemple na moment sur internet pe leka et là mususu eza likolo internet pe robima. Donc na ko jamais ko zala ko kota na ba conflit wana ke moninga le ko salinga bo nga fona leka na internet na démarrer. Dans internet puis il OK bon OK démarrer mutu boy non nga na temps na tina lobango à chaque fois na zala na temps wana te donc nga nga eza ya ko luka mbongo pona bana nga bakola voilà to ba mingi bazo ko gérer succès à internet te to ba gérer pena réseaux sociaux bien te oui en quelque sorte muso azo gérer succès à internet te muso pe na sera CD sera cassette ça na succès mais à continuer na buzoba mo be ville muso âge eleki a comme on envier bateau bazano na ba âge o bazano na flair d'âge a comme on envier ba mo PC vertige a comme ko luka ba ranking na bango OK eza bongo te soki muninga ana problème na luka ye même bible lobby muninga so ana problème na okende ko luka na ndako na yebo bongisa bino mibale là soko moni ke simbite kene soko luka mutu moko ou bien moni ke mutu wana mukolo nde tolomba mama linga tozo mama boli oyebi ke mama moko akoya akotia biso akoyokanisa biso soko moni ke mama wana esimbi te conseil ne esimbi bino mibale te toza na basala nzambe na kati ya théâtre bapaster nzambe baza bapaster de la foi bazali baza ebele basala nzambe baza ebele oyo koki koluka mpe bayeba yokanisi bino ezaka te olukaka mpo ntango oye na internet odémarre moninga wana obakisi rankine likolo ya rankine si soki elobi tosengi moto wana pardon olimbisa olimbiso te mpo eza makambo mosusu mpe bakommante mosusu yaka na bainternet yana epusaka motu ayina moninga le mosusu yo olobi mabe te ata nde naza boye naoloba nanga mabe te mais eza bato mosusu bazongo ndenga mabe oui on va comprendre toujours eza bongo naza obligé te motu nyonso fa linganga donc nde naoloba boye pour moi-même nayebi ke naoloba mabe te nafingi motu te mais eza na motu mosusu otala moni ke darling abetisi ye libaku bien ya kenga parametre mosusu alingi atisanga na buzoba ou bien na rankine ok nga ta wana nazala nango ti lelo tomonaka na barankine ebele ya bacomédien en général toyokaka kombo darling te eloni esalaka eza façon nini oyo peut-être ogéraka yango pour ke toyoka kombo darling te par rapport parce que mingi omona kaka kombo nani ebimaki nani boy mais darling tosantaka yo vraiment basitaka non na yo te na biloko wana nyonso na milia bacomédien na ndenge mabe ezaka nini oui parce que darling ayebi komipesa no respect nayebi no korespecte bomoto na nga darling akota na buzoba ndeni mpo nga mo nazala moto ya buzoba te nakola bongo nyonso eutaka na éducation chez les parents so baparent no barate éducation no yango tomona ti na youtube moto nyonso ase comporta bizarrement seka rata déjà éducation chez les parents nga siko darling baparent na babokolanga bien nabokolama bien so boke na busu melo A13 na matonge en face ya bamadova ser nanga madova teka bijou na gambela donc busu melo A13 avenir bastar beaucoup de éducation darling palata ba biso babi mwana na akola na vie ba camarades te kola na vie ko luka makamte ko swana te loko te biso to kola na vie moko na éducation moko ya kitoko pona ko éduquer mwana bien ezaka to sa ba milliards non okoso sona na mukeme oyebi ko éduquer mwana na yo donc nga na kola bongo to kola na vie ba camarades te eloko te na donc ba camarades biso na classe wana otanga na jolu na yebi to na jolu na yebi soke ba camarade na ngeza ba camarade d'école bien église na kola na koluka ba problème te soko mona ngana ba fitilité ndeni voilà na ya théâtre pour na musala na so théâtre musala nanga mais aux arrêts quand même tango ya na musala ba mi ou ba yambaka yo quand même aux aura pétant au partager na bango oui na saka nemi na théâtre c'est-à-dire que to sololaka bien to kutani na tournage to solola bien voilà mais en dehors de tournage tant on a fait des gingombe na merdi le foot ba nouveau marié na biso ba auto bala en tout cas vive les mariés quoi na pesi bino mbote et puis mokako sona bino bo kende liboso bo umela nde ba auto ko bala na to kutana ke belé kuna to salaki pene événement za kafu to bini to animer to salaki nyonso po ba ndeko na biso ba honorer pe biso voilà po lo ba makala ke ba théâtre ba bala raté bona bona honorer biso pe photo honorer bango donc ezaki kitoko to kutana ki to zaki ensemble to kutana to lié to seki to meli mais c'est quoi les problèmes c'est quoi
par rapport à Libala au lobby, il y a un Gingombe que j'ai sali, donc quand même peut-être Gingombe est na plateau Toyambayo, donc tout ça là il y a rendez-vous. Mais il y a des personnes, tu regardes à Moko Nabino, tu regardes à Moko ya ba comédien lobby, na kata Libala Gingombe, il y a des comédiens qui sont allés au murmurer. Quelque part, d'autre part, il y a des comédiens. Bon, je ne sais pas, ils ont défendre, à bureau ils défendre mais tant que les comédiens balinganité, mais net n'anga na zaki na libala Gingombe, na yoki na sima mingi bayaki wana bazotonga libala, bazana kata fête mais bazotonga. Donc c'est comme si les comédiens bolingana raté. Ata bon manifestaka, bomona na kana ba makamna bino nyonso bon manifestaka sourire mo boy. Mais mitema c'est comme si vous avez un problème au bomba de akala. Est-ce que Darling peut rater que lobby parce que ça moi les solo les cas déjà 40 les autres les solo les 4 10 ans passés 8 ans passés 5 ans passés avec Obimissango. Est-ce que Darling peut rater peut-être les locaux bongo parce que va comédie bolingani. En tout cas tout d'abord on a vu conseil non pesa non remis pesa non na biso batu. On nous a pesa biso pe ma bon mo fele auto grâce à revivre. Conseil on a remis pesa na mitenanga conseil on a remis pesa za nini. Na vu ko compter que batu yon so mo qu'il faut ba linga yo. To sala msa moko. Mais ko compter que mutu yon so 600 nga fa linga non. Ezaka obligatoirement te. Ezaka mutu mso ko fonder pe ma be pona yo. A fondé histoire moi à lokuta pona yo mais a comme ça on peut vrai bato pe bandimi. Ata pesa ya solo mutu mta na passer na ye. Toi tu penses que même bato ba comme autorité ba na passer te. Ba botama ba baza niveau likolo. Mais non, mutu ça na passer, mutu mso uta na vie assez. Nzamba tomboli. Et surtout bato ba uta na vie assez nzamba tombola ba. Ngana zaka na besoin te mutalo baka adboka ka asa be loge sur moi. Non. Mutu bokle ngaba fleur de arroser ngai ki darling bon non. Atolo ma be pona nzambe likolo, confiance ngeza ka panzana. Nzambe nebi ke darling atambola boy. Mais tant balobi ma be na yo wana ba tumsuve ba gens bino ba artiste ba star ba batala bino. Il y a des personnes sous ba bimisi komba mutu na ndenga mabe ezana bato ba confirmer rango. Moi quelque part ils a réputation. Mingi bazo so réputation baninga. Ezana bato ba yebi ke place darling na sali soki mutu azate. Onotanga kombo na hotel emelao. Oui na hotel emelayo. Na olinga to continuer komba mutu azana te wana ya kotonga. Yo kasi kotonga ezane. Kotonga ezake mutu sa azana te yo lobi kombo na. Ato lobi wana ndenga bieza kotonga. Affronter mutu en face lobana yo. Yango moni ngai ata mutu alobi mabe pona nga en tout cas esala nga ni chaud ni froid. Pona yebi oyo nga nazali. Et puis mutu o abetaki neti nazongi mwa sima na iloko otolo ba petit ya ibu to azaki na fête. En tout cas soka beteli solo ke o bato wane ko bomagi ba lo mama msoki ndenge nini. C'est que alokuta. Azwa courage le kana émission dénoncer beto wana. Atanga ba kombo na bango. Quand on va combattre bateau, on a vu photo vivre bon, on se vivre la vérité, bien rosale. Au moins ma béo, il y a un autre beau, mais on va pouvoir juste continuer. On a ni. Yo tant qu'on va nous prendre, on a senti que ngani a ton un autant qui combattre guitare en yo quand on fait pela. Bien comme on pensait que banane va na fête na. Alors on a tsabiso na babiso nyoso na katike. Tom suba darling pe baloba ma benanga. Tom suba OK netinga. Ngana linga mutu ya solo. Darling so c'est qui so fait la section à solo. So na lingio te. Non la so que na linga côté. Non c'est qui so te pe na oyebiso. Non so ko moni loko sali bona sécurité bona boy. So qui na lingio moni na section so na linga ko ya solo. Donc to tanga ka ba kombo moni muninga sali mabe yaka tanga kombo no mbala sima. Azongela soute. Mais est-ce que tant le bibongo to tanga ba kombo na épingle réponse na eloko moko. Ibuto uti ko le problème les autres ba artiste comédien ibuto aza empoisonné. Par rapport à la vérité, ils sont il y a des gens en place où il y a des gens qui sont empoisonnés pour la vérité. Quelque part, tu vas commenter, tu vas la vérité où il y a le baga, malobana yende créer makamwana. Tu vas commenter, tu vas la vision na TV. Ba yebite ibutule mususu poison na aller tant musu akenda ki côté moko boye nde bateli mutu mususu yazwa. Musu bakamusu ekuta na biso bongoti. Et bien, malade, nous sommes aux Zimba son attaque en haut. Babo qui est mutu mususu yo loko lega nzela no nyati. Ezala kati. Nga ibutu na mona ibutu na mabete. Oh ibutu alobaka pona nga na mona ngo bien. Alinga nde bêtise et puis alinga ka vérité. So ka moni ke mutu boye. Oh le mama be pona mutu ana sa te enregistrer yo. Et ça idée bien. Sezo sama bongo mbasi mato sa ntoko mobanga na
loko ya mutu azabo nakanga nanga munoko nanga ata ngako tonga mutu kovanda nango na likundu na yo ebeti kano na kati na yo sopone pasuki po anini oyebi ke so na meki oloba awa bakokende kobeta lisolo pa mukolo likambu eko-explose. En tout cas, courage na Ibutu, c'est mon grand frère na linga mingi. En tout cas, courage. Malgré tout éviter et outeli wapi, nanya sali boye. Mais parmi raison au bango bazoloba o ya tindaki bureau na aloba. Ezaka on dirait na millier na bino ba comédien. Mukolo likamda yebaka place ni bitumba na outeli. Voilà. Mutu azobundisa manda oyebake mutu bazo attaquer ngai. Donc les deux pays au bas bunda ba missile ba bi yo yeba ke kingani ndem to buntsanga kingani mutu bo buntsanga jamais ba ko yeba affronter biso jamais ko to ko na kana c'est-à-dire que Ibutu tanga lobby ou bien tinzi mutu na lobby c'est que ayebi place nani bitumani zo uta na ko contredire yete mais lo ngana opesa ndeko na ezaka courage nzamba kota na kati ya traitement ozozwa guérison ko uta na lole kitela yo ozongela makasi na ozanga na mo zongela musana parce que osala musala pona bokola bana yo ozatata mapasa obokola bana osiko mutu so nya déstabiliser abia tia mutu no na se no ba yaza libanga ou bien libenge quelque part tango zoka poison na milieu ya théâtre na kata milieu na no théâtre ko boka na maladie bambasu boye ko tia poison makambe belé tote ko mona to mikolele ki vide lo azaki empoisonné ada ilunga to leki mo bat bazaki belé. Dernièrement, après Caleb Toukebana, Azaki empoisonné. Et l'autre qui est sous Ibutu. Poison le millième de comédien. Tant que vous avez dada. Et ça, la bonne. Et bang sanga. Et bang sanga, pourquoi? Parce que Moutouo a zo sa baninga bon to ebiete. Bitumba quand on entend le bitumba bon oyeba adversaire na yo. Voilà, pour bunda bien. Pour bunda bien. Voilà. Parce que tant oyeba adversaire noto se protéger des. C'est dangereux. Il y a un darling pour avant na coin na. To côté na tournage. OK. Na zo ba concert ba tebele Mami Bomolo na Belgique. La grande sœur propre de Darling Palata Mami Bomolo a concert ngami Darling Zale Kenge. Oboya baninga to oboya bande côté mais yeba ndingi ya ko vivre Zale Kenge. Tant que mona ba sala baninga lobelo ni ezangi ba sala. C'est-à-dire que nako sepena malera muninga te le ko ezuya ba sali bien ba sali ebo sali bien ndeni. Ndeke ko se ka tshakute po bino subana mapapu. Donc mutu na sala ka boyi. Soka za mutu mo, soka ba se kirito ebite. Mais un jour, il y aura un jour oyo et loko yo sa po abi mutu abomaka na épée. Akufa nega na épée. Voilà. Ko kasate ko ba ko bambo libanga ndeke ko zo te ka épée yo tuba baninga ka yango ba tuba yo. C'est-à-dire que ndenge yo sala baninga bongo ba ke yo pe un jour. Ya yo eza makasi, antidote eza te. Quelque part discipline yo o darling ozwa o gerarango o tambusaka. Omi tambusaka na ba discipline wana. Est-ce que ça na ba ba traiter quand même modèle o eza à suivre na ba mususu? En tout cas na vie ya kilelo. Second na biso so zeli batu ba bwa kelo be loger za moi passe. C'est-à-dire que ça mutu muso avandi pena bi darling va bien. Darling va ndinga zwa na avanda kana eboyi. Aza bien mais na miso to la sangote. Elle a mis sur la tasse pour son monde de vendre, nous avons un monde semblant. Voilà. Quand on est au sol, nous sommes linga qui était mais, so mon sali semblant c'est que c'est ma copine et bonne famille. Mais nous sommes bien linga mtoana te. Na mis sur bateau linga a détruit a bomanga. Acha diabo et ya laksani na ngobo. Na laksani loko tenga yo mutu simple nzambe ke la mo simple nzambe. O so nzamba tsaka musapi bo etui na kei. Na ko laksani tini. Donc na célébrité muta ko misango bien mutu abwa kilanga ba fleur nzambe ka nda yebi tango yo lolo zo cité ba mama boli otangi ba mama linga lelo pe darling akoki kozana comportement moko lelo génération musu pe ko copier le comportement darling ndenge yo selon yo moko selon nga moko ba mama boli ba mama linga bazwa ki chance ya ko zana bana lokwa ba biso ba darling ba kitani lokwa ba biso poto zaki bano to tena na éducation de base ya bien na bandako tandis que bana msusu bazoya eloko esama bezaka mangbongi c'est-à-dire matoyi eza makasi bayoka te bana matoyi na mabanga na kati c'est-à-dire que ole balanda ba trace ba yaya o bon bakuti mususu aye déjà ayebi ebele aye na mondo mais ayebi déjà ebele yo kutu yaya moye au conseiller ezate ya yebi ko leko boyo pese conseil donc c'est à dire ba oyo ba yo kaka ba o ba lingi ko landa ba trace ba yaya malamu ba mukie baza pena mukie
o balingi kolanda batrace bayaya malamu lokola babiso bayaya moko exemplaire malgré moi badéfaut eza te mpo moto akoka na vie eza te darling mpaka na badéfaut na ye oto mosu ebetaka kingani libaku mais navandaka na mitali na mizongi nsima na bi te nalinga obetisa moto libaku te nalinga osania relation na moto mpo nayebi lobi te donc voilà c'est ça. Lelo Darling Palata toujours qui n'a pas sur la émission tant que la génération à Lelo génération actuelle théâtre à Lelo na théâtre au bino banda ka époque où ya ka pe ko embrasser yango okutaka pe ba yaya ba papa ba mama yo pokoti na Lelo nde tozo beta lisolo o ndingo so mona théâtre zo kende en tout cas ndé na okende ndé na mona théâtre et kende mabe côté ko makasi théâtre est que ma rythme théâtre mon temps ça dit que est ne mabe pourquoi est-ce que mabe non et que mabe pour ani en tout cas et là on a le besaka non parce que ba dernier jour ya o nzamba loba ko bible loba ya ngoto komi donc ça dit muto ina muninga no ka pamba asale lo to ina kaka o lingo fina kaka o linga ka yazala te po yo reni ok ata yazate yo reni na on a place nete po mto amtane étoile na ye. Donc théâtre est que ne mabe. Par rapport à moi bateau au bana raisonnement ya lokwa ya bateau. Bateau bana na raisonnement lokwa bo nyamate. Pour comprendre que théâtre est que ne mabe. Ce qui boko luka bo sauver moi tant que un étical moi bo lingwa mukie wana étical moi quelques personnes na mitema quelques personnes eza malamu. Mais sinon ça to vanika to kanga bo to tala ka boy. Yango to kita. Yango théâtre na biso ekomi ka boy dokita ok tozalaka boy siko tokomi okita mpo ani toza unité toza na bolingo te tose soutenaka te yango moni ke toza boy moni koza na pasi na problème asengi aide na bandeko na théâtre bokomi otyola ye ok na vi nde toza boye famille na biso ekomaka bato ya théâtre parce que beaucoup t'en tout le temps beaucoup t'en trop koleka même ba famille biologique koleka ba famille na biso biologique mais moninga na problème olo soutenir moninga boke na moninga corps moni na libulo boke le corps benda ye yo comme sur tout ben c'était adinda bien là ça bon est-ce que nzamba oreni nzamba oreni te to wando kitaka kati donc ba o bana mo bolingo mukie na mutema o etikali bo luka bo sauver ata moi mukie wana to luka ta ko mata donc c'est ça souci majeur non lelo yada Darling Palata na théâtre tant que vous vivre tant que vous salara musala wa théâtre souci majeur nous ezarani en tout cas tant que non saka musala oyo na linga to tika non parti pris to sa musala to sa non musala pour na théâtre na monde ya théâtre wana ba talent makasi to apena na bato bana talent parce que bato wana il faut to luka to soutenir bango ba mata il faut tous à la soudé tous à na bolingo tout tika na ko inana tout tika na ko bomana bomona te to ke na osila et to osila ndam comme ko limwa ndam to osila ndam c'est-à-dire que to za ke belé na kati ya bato moko na ministre muke bu ebele da balongwe ebele na pe o bazaki ba pylone na monde ya théâtre et le bien so iloko te bato to tika na bombo et le so iloko te to kangana bo to simbana union fait la force to simbana main dans la main to kende liboso nzamba ko épargner biso na ba danger belé oh lelo to exposé na ba makambo belé eza kama mse ko yabo na monde ya théâtre bike lekate il faut ezwa po ani to na ko yinana to na hypocrisie voilà et puis to sali constant moko c'est le constant moko ngana sali lelo succès zo mela soute succès na théâtre on a mutu mso succès mo ayi na nga ya 2 ans succès mo ya 3 ans malgré tout ba Darling Palata bozo battre kaka record bozala toujours en actualité bozala toujours mais lelo pourquoi to ba papa mso na ba na succès ezo ki taba maman na biso à l'époque ba sœur na biso mususu mais lelo oyo succès ya lelo mutu asali succès mo ya 2 ans ya 1 année ya 3 ans ba bosani c'est dit à quoi en tout cas wana sikoyo il faut ko luka ko yeba bona monde ya théâtre to na bato o ba yebi nzombe na bato o ba yebi nzombe te mutu muso aye na eka lobi lo monde ya théâtre bi bon ngana ke na défi il faut na défier mutu boye ake pa continuer ba gris na ye voilà pour lelo monde nyonso na mokile comme nango dévoiler ya ko pas nezate ba mama sukola nga
Et comme il a dévoilé. Ba église wana to ba wana ba singa na lolé. Ba kasa na lolé. Oh banani banani ba bazala soute ba koma ba kota le kwa na Bible. Toye bibino. Yango ba sikisa ngozo umela te. Sikisa mo il y a 3 ans, il y a 4 ans, à ça sikisa na théâtre. Et puis limo pena ke yu ko mungwa na nzungu. Ake pena mungwa na nzungu sikoyo. Apolo be oleko komi kolela lelo tenga kutu oh. Même doit apparaître qu'il lobe mate ki niveau pela ki ko baninga nyonso. Comment ko kuemba la moko nzambe ndaso beta ba mokato. Mokato alola. Hotel matin. Est-ce que ba jija opé parmi artistes et comédiens no bazana sikisi? Est-ce que ba traiter opé bongo? Tenga ba ko traiter ngate po côté ba kenda ba mona ngate. Naza apprenti nanga ya na lola. Kisi nanga mpona yebi Yesu o akufela nga muto masumu lokwa nga kisi nanga mpona yebi ke nzela na ngai eza lola yango nakenda kofuka makotsamba kobuka mabolongo chaque dimanche offrande nanga po nzamba okela nga mawa na musumu na monde o bakenda tokuta na rate. Mais on reconnaîtra quand même qu'il y a un monde qui ça existait. Qui c'est ça? Na ba domaine nyonso ki c'est ça. Surtout dans le monde na bino. Surtout quand dans le monde na biso te na monde na biso pe baza. O pe to yebi bango pe ba ebele. Voilà. Mais qui c'est na domaine nyonso. Na église kutu ki c'est komi. To yebi mona ba signe na bango ti. Ba signe mo so publier ba fan. Bino mo mona bo révéler son mbebele. Bo buaka ki donc yebi ke na na ba page na tala ba bilembo. Ya ba côté wana. O Yesu alingati. Oyebi ke na monde ba sala nzambe bele. Bana basini wana na leli na bi mais mosali oso azoyemba ngape na oka vibration na kati ya motema nzoka zane na ba côté wana. Voilà. Comme na nga muta mokina musumuki Bible permettre ngate na juger. Yango na ko juger te na osenga ka mawa na nzambe bazonga ka na makolo nzambe botika banzela na po bozona mine lote. Te ntikali mukie. Actuellement na ba réseaux sociaux ba serviteurs de Dieu oyo baza ko léser ba fidèle tango tala ki yango et lobela ki onini masolo ya bazawadi masolo ya ba serviteurs de Dieu oyo yebi omonaki lelo ba serviteurs de Dieu homosexuels o mibali na mibali je crois que aux amutu déjà ya monde ya bilili o tala ba réseaux sociaux moi trop pour les karaming na ba réseaux sociaux ezo lobelo ni ndenge mokilango ezo kendi. En tout cas, ba image nyonso na omona pe ona mona ki elelisenga. Elelisenga. Na kai passe komona mutu o nzamba sene lilingi na ye. Mais abungi nzela. Po mutu azo bima mobali azo ma mninga ne mobali. Mwasi o azo ma mninga ne mwasi ba lesbienne. To be mutu azo bima na nyama eza blasphème. Yango nde o nzambe ebendaka kanda nzambe mukuse po nzambe aboma mokili tanga Sodome Gomorrhe. Voilà. Kanda nzambe yaka mbangu oke nzambe azaka na esengo yo mona bikela muna ye mais tant ka bantu ko pratiquer makambo wana bizarre bamo kanda nzambe ye yango parce na olela na binanu babiso mususu na to bongwani te comment boko benda kanda nzambe mukuse boye siko na otala lobi ya bana biso na omona ke lobi bana biso eza raté. Raté pourquoi? Parce que moi dans internet ba image non c'est tikalara. Et puis bana biso ndenge ba école nde ba otanga. Lobi comme ba ko motanga na ba internet. Voilà. Siko internet moi na tanga mona ba insanité na bino wana bo sala. Et puis yo musala nzambe yo moyembi ankolo. Ozona pona ko babi omoni na lola. Et loko ningisaka nzambe o pesa nzambe force ya nzembo. Adoration. Oui. Adoration de mata force nzambe pour asa toujours likolo ba yini na ye. Siko yo muto ozo pesa nzambe force en même temps ozo kitisa ye. Est-ce que nzambe se perd na o? Nana nga muta mokina ko juger te mais quand même ba ya bobongwa na te amuke bobungisi ba brebi nzela. Ba brebi ba bungi nzela niveau dégâts. OK nzamba sozela brebi ya suka. Akota na kati ya enclos na ye po ya mais bino bobimisi su ba brebi ndambo bazali na kati ya enclos bobimisi bango su libanda tala niveau bopesi nzambe kanda so ya mwana mwasi ozawadi est-ce que mwasi ya libala oyo asali ekobo akoya pe na ndenge oyo ayaki wana na ba réseaux sociaux
abeta histoire moko boyna ninga uti obima pena mosai la nzambe et puis sans pudeur comme ça. Est-ce que c'est vraie histoire des Zawadi? En tout cas, wana asala ki siko soni pona biso basi. Wana siko taka esami suna mois de la femme. Eza soni pona biso ba maman. Eza vraiment soni pona biso ba maman. En tout cas, na ebite sona ngolo banini. Tango sa ba bêtise abo pe yo na réseaux sociaux. O satan net na biso be to mabo. Babo kilo. C'est vrai écoute ko zalem so zane azune parti pris na yo pour kabela ke lamba. Oso meke moi méga. Bande ba mobali bazali. Mais so maman bo kilo. Ou be papa bo kilo. Amona ba soni oyo loba que tout d'abord makile ko bima. Imagine. Vaseline. Yango mikolo et comme na top na réseaux sociaux. Nanga yo kuna somba ba vaseline nange beza yango na chambre na zanga ngote. Babi ke na ko na mais je vaseline na yo. Ngana sala nango pour ani. Moi si face à vaseline biso neti ba tamine ne boy fona 4 makolo. Sera vaseline pour na moi ba frottement wana esalo et comment et bébé biso mi pendete. Na biso to regarder moi ba mi pende na biso. To sela ango. Et vaseline ça to sela pe bana je te jure. Ba vaseline to sela bana net biso nzamba pambola ma matrice na biso boy. Soko boti o memi zemo boti. Pona kananga ki sitate. Soko boti o zemo boti to sela bana vaseline pona ba pampex ezix sa bana te. Siko yo zi vaseline yo mama mukolo seli on pozoka. Est-ce qu'il y a un sens? Ah, Sony. Ah, ngai makambo yo na ebité ya vaseline yo. Degré que yo botaka na yo ça va pour MC botaka te hein. Tenga matrice pas mbola mama kasi. Voilà. Nga pa na botaka. Yo botaka na. On est biso na botaka makasi ko na bona na souci kwa nini. Pas na mutema ndeko nga mwasi. Auti ko bota mais à perdre vie na yi. Voilà, Angelica. YouTubeuse mo mnene o ayebani. Oyebaki Nayebaki na bilili et puis esi na mona eboye de vie boye. Mais ko yoka ke azali na zeni, aki ko bota, akufi. Eleli singa. Mais bato ba olongola zeni tongo midi poko, nzamba omona bango te. Vraiment. En tout cas, biso ato botaka. Nzamba ke biso mawa. Voilà, une dernière question pour tous ces émissions ici déjà. Par rapport à Dubaï, bah fio bazo comme ça on va mbwana Dubaï parce que bino pe ba comédien, bon ma trop Dubaï, Turquie, ma belé. To ba vidéo zo circuler ba fille congolaise ah OK ne ba comme si on va mbwa bazo ko bimana ba mbwa en même temps misusu ba sali bango ba statut loko la ba mbwa. Ba tie on ba cage. O ba to ba kinda ko sakana bango ba congolaise. Tango otala bongo. Parce que le loli solo comme à Dubaï, ezala ba artiste, ezala ba nyons au Dubaï quelque part. Tango ki li solo bongo soit tango tala ki ba vidéo. En tout cas, ngata na tala ba vidéo wana. En tout cas, na comprendre na facilement. Ngesa na nga passer. Pour eza proposition, to ba ko proposer yo. Oza libre ya konzima obia oboya. En voulant trop koyeba, yango ekota biso na ba secte wana. Ngai nte na boyi. Naza intéressé na makambo wana te. Na lula ka bilula lo te ke muninga wana otambwa na mutuka o rouler en carrosse. Nga pe na luli na bi nga pe lobi fo na koma na niveau na ye. So na lula ka nde na koma na niveau wana. Nde na ko sala na ko pratiquer ba makambo wana nyoso ba sali. Mais so na nga faire lula lo te nde ka na zabo na mi sepela ka nde na zala. Na ye na nga ko luka ba na nga basanga miliki te, basanga loso te. Na zanga 10 fois futa ndako na lala te. C'est-à-dire que na niveau na ngesuki wana. Lobi na nzambe mutayebi. Po muto mtana moment na ye to bota ma mukolo moko, to bota ma mukomonga na yo lelo second. Ndenga na bota ma le 3 janvier. Si pour ça to bota ngana le 3 janvier mais to bota ma air moko te. C'est-à-dire que air ngana pa fuka eza air yo pa fuka te. Bilula lula na bino lo koso. Yango zo tina no ke pratiquer ba n'importe quoi. Yo mona pe muto ke bimana mbwa. Muto zo mabeli na yo o mwana ko mela. Ozongo komo melisa mbwa mama. Zonga mutuko. Yo mutu o mama na boto amoni passa 9 mois odimi okota na kata cage. Batio soki mukila, batio okoma lokwa mbwa. Mbwa basa kana na yo. Ba otelo pe biloko lokwa batila ka mbwa. To komi wapi? Bokomi si mokili na niveau nini? Envie. Na minute on nzambe soye aboma mokili na delige ni na moto sko bo raisonner elo ni nzambe o calculer. Elo soki kutu muta mokili asali Hiroshima. Si les autres bot ça va ba dégâts.
Et bon, on nous a préparé pour la vie. Voilà, laisse tomber. Voilà. Merci Darling Palata. On est arrivé à la fin de notre émission. Un mot de la fin par rapport à la fanatique. Nous avons de partout. Moi, message clé, je vais retenir une émission parce que tous les gens moi sous l'îlot. Et puis numéro de contact pour les fans sur la privée. En tout cas, mot de la fin, vraiment, ils ont la casse au moutou. À côté de la Malili, à Tieso le Licolo. Pour l'émission, voilà. Voilà ce qu'on a et quand même pour la libéla. Mais ce qu'on a conseillé de vivre. Donc, nous avons un mot de la fin, mais dans le lobby boy. En tout cas, na mutu nyoso o alandinga o azo okazo olanda Darling Palata ega ba chaleur. O azo okazo olandanga o amoni ke Darling abeti libaku. Na komi kita nyoso na sengi pardon. Nga na yebiki na beti mutu libaku te na leki ka pona pesa information bon mona star na bino ke aza a bonne santé. Po mingi ba mona nga pa sego ka tant na sara accident. Voilà, voilà. Mais bah mon enga souté mais bah yé bah que Darling Palata elle se porte bien. Naza nanga bien na linga bino mingi boza ebele na linga bino mingi. Je suis là, mon on a besoin de poser une question ou soit remarque ou soit conseil. Bon contacter artiste Yemena plus 243 89 60 82 117. En tout cas, na lobby bien pour na conseil remarque. Moi, nega ezala kaka en tout cas na linga bino mingi na ba nyonso bazo opportunité olandanga sans oublier Yves Boss Joe ya femme na ye Joe dans mobali ya mwasi na ye quoi donc na pese ba mbote pour 8 ans olandanga en tout cas Fifi Makuta ma grande sœur propre en direct des États-Unis Fifi Makuta motema papa Denis Mayunga ba gros bisous ba mbote na bino. Sans oublier Karine Mané, sa moi Sanzela Minouko porte à Lola. Bah moi je vous love. Babi famille Taouti na Italie. Papa Alexis Taouti moté ma jolie Congo. Famille Taouti mobimba na kati Italie na pesi mbote maître Eric Moutati. Maître Eric de nous-mêmes Moutati donc aussi peut-être Rolandanga ba bisou belé en tout cas na lingi bino mingi. Bosé belé. Bon mam ce soir. Je vous love. Voilà. Merci beaucoup Darling Palata Nengo accepté sur le auto Yambayo quand même et vous avez une pour ça Darling après accident ça très bien Nengi bomoni wana en tout cas problème exact à mon côté nous en est ensemble merci Nengi bozaki belé de partout on a biso couple oyo qui tout qu'on a Londres couple oyo en tout cas bino nanga na éviter couple oyo pour ngana tanga kombo na bino te donc en tout cas tout ça ensemble merci en tout cas na les boss Président René Mangala à Kolanda Bisso depuis Canada en tout cas toujours en au Canada mingité et puis na bosanité à Mokashika mo Jilika mo Obama. Merci na Christian Ngoy qui est derrière la caméra pour continuer à s'abonner massivement pour liker pour partager on se retrouve au prochain numéro. Bye. Donnez non le babou pour moi-même. Donnez non le babou pour moi-même. Monde à théâtre tu as battu oh ba ebin zombé, na battu oh ba ebin zombé. Donnez non le babou pour moi-même. Donnez non le babou pour moi-même. Émission basala ngoka te pona sentiment. Émission basala ngoka te pona sentiment ba mona oleki na caméra boso loba. Na koki jamo le kaka na émission pona loba lokola perruche moko boye. Donc information ezate. Muso azo gérer succès ya internet te. Muso pe na sera CD sera cassette ça va na succès mais à continuer na buzo ba mo ville muso âge eleki. A comment ko envier bato bazana na ba âge, o bazana na fleur d'âge. A comme quoi envier bango pese vertige a comme ko luka ba ranking na bango. Na vie ko compter que bato yo so mo qu'il faut ba linga yo. To sala msa moko. Mais ko compter que mutu yo so sexanga fa linga non. Ezaka obligatoirement te. Ezaka mutu mso ko fonder pe mabe pona yo, a fonder histoire mo ya lokuta pona yo mais a comme ça on peut vrai bato pe bandimi. Ata pese ya solo mutu mtana passer na ye. Vaseline ça la bana je te jure ba vaseline to sala bana net biso nzamba pambola ma matrice na biso boyi soko boti o memi zemo boti pona kananga kisita te soko boti o zemo boti to sala bana vaseline pona ba pampex ezix sa bana te siko yo zi vaseline yo mama mukolo sali on po zoka est-ce qu'il y a un sens ezaki peleke c'est ma case ezaki peleke c'est ma case
Honnête ngaka darling palata. Honnête ngaka darling palata nde na vai na ngaka boye. Ngungi mo benzo mo eswinga. Ay na leki na na YouTube ou bien na YouTube quoi. Na leki na internet na banzi ko baba biloba loba bien na nzo bande ko mo salinga boye. Oh non. Tu es sûr que le beto sengi mudana pardon limbisao. Tu es sûr que le beto sengi mudana pardon limbisao. Toza ba sala nzambe na kati ya théâtre. Ba pasteur nzao baza, ba pasteur de la foi bazali. Bazé be ba sala nzambe bazé belé. O ko luka pe ba yokani sibino. Ezaka to luka ka potango na internet. O démarrer muninga wana baxi ranking Nicolas ranking. Darling a ebi ko se komi pesa non respect. Nebi no ko respecter bo moto nanga. Darling, a kota na buzo banden pour nga mona za muta buzo bate. Yo se utaka na éducation chez les parents. So ba parents no ba rater éducation no. Yango to mona na YouTube. Moto nyoso se comporta bizarrement c'est la rater déjà éducation chez les parents. Pour ce monde to vana nous monde assembla. Pour ce monde to vana nous monde assembla. Ntum so linga kete mais so mono sali samblo c'est qui c'est ma copine bona bonde ko famille. Mais na mtemo bi ko linga mtwana te. Cause attend na ngati na ba no lexa na ba fertilité na bekiri net mama bekiri bandi lelo te en fait bana to sala ba amike to mona bekiri ezala mais elo monte simbara po ezala toujours mama bekiri ezala ka après lobi bo potana après lobo mona makambe ko mobi mo yoko to na sima mkongo ngo tonga inga netinga ngana linga mtu ya solo darling so c'est qui so c'est la section ya solo so na lingio te. Non, la soki na linga côté. Non, c'est qui saute puis na oyebiso. Non, eso ko moni loko sali bona sécurité bona boy. Soki na lingi omoni nga na sécurité soki na linga ko ya solo. Donc to tanga ka ba kombo moni muninga sali mabe yaka tanga kombo no mbala sima. Azongela suti.